Eh, yo sakane, pour mon vrai chéri, faut ta papa. Sko alati Paris. Eh, ka nini kaka mama. Bani, ba sans filtre, biso no ba bien biso te, tout la biso na kokite. Donc ça va. Yo na défend, non mon hôtel étranger de. Biso na été sur dans le département ni. Muta bunde la biso yi. Papa. Ça ressemble à une logette à 6600 volts. Il faut pas ma carte de qui Papa sont montés, toujours chargé, téléphone kangamate. Ouais, c'est dans ma pays. Ah OK, c'est iPhone aussi? Non, c'est OK, je vois. Comment on appelle ça? Type C. Type C. D'accord, OK. Alors je me déconnecte pour que. Super. D'accord. Super. Ça va? Quand c'est au mosquito, tu as vrai chéri? Eh. Quand c'est au mosquito, tu as vrai chéri? Eh. Yo sakane, pour mon vrai chéri, faut ta papa. Sko alati Paris. Eh, ka nini kaka mama. Bani, ba sans filtre, biso no ba bien biso te, tout la biso na kokite. Donc ça va. Yo na défend, non mon hôtel étranger de. Biso na été sur dans le département ni. Muta bunde la biso yi. Papa. Ça ressemble à une logette à 6600 volts. Il faut pas ma carte de qui Papa sont montés, toujours chargé, téléphone kangamate. Ouais, c'est dans ma pays. Ah OK, c'est iPhone aussi? Non, c'est. OK, je vois. Comment on appelle ça? Type C. Type C. D'accord, OK. Alors je me déconnecte pour que. Super. D'accord. Super. Ça va? Loyaka, loya. Ngene lola, Masia Christo. Hey, Zambalo la pardon. Hey, Yesu, family bota. Family bota elengi kunadi. Aye, family bota elengi kuna. Hey, family bota elengi kuna. Voilà la grande famille de M. Kambelou TV officielle. Votre humble servante maman MK, je suis là. Je suis là pour vous servir car aninge zalrato ya ratolo barake to zarawana pour nous saler la bino penza musala. Na bane ko le kananga comme d'habitude. Elle bête aïda comme d'habitude. Je passais, je vis la vidéo on a touché la bino na début wana Davina Kande boye bibino moko Davina apalisation maman millionnaire. Asa moi snap na moi vidéo na na yemoko Belvi Kondi la patrona la famille Belvi a tout ni na car toi bébé surtout challenge zo le ka ba Camerounais na ba Congolais et ba sans filtre to e bien ote bo chikela na commentaire nanya e bien ote to moni ba to baleki ba manike baleki c'est pas moi ba te belé passation ya ba te belé penza ba Kimberly was en États-Unis balexi ba Ferdi Coco balexi ba te ba Chacha d'or baleki si penza so bozong na ba vidéo moko eza aida kutalo ba ki ye akomeka ni ko sala challenge wana te po aboyi na ya finga mapo déjà ba finga kaza kitoko te ndeko sali vidéo na comme d'habitude. Pourquoi nyon surtout belle vie a osala to a loba ezala ka problème so belle vie sali point et sali problème belle vie sali et sali problème si quoi a tout ni aza la catégorie nini ya challenge et comme problème la grande famille famille Bota pardon, bonjour à tous. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici chez M. Kambelou TV officiel, abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez le lien et aussi la biso plaisir à ma case. La famille, film la biso zoleka déjà wana vaticination. Ngana okokobe ngana français en tout cas bolimbisanga koyoko la langue la kimukolo za kapasi. Vaticination nezoleka na kuna na mbele vite télévision car zalaka. La famille, maximisons le j'aime, maximisons le like, maximisons le commentaire. Pourquoi? Parce que nous savons tous que Wanandeza seul moyen à biso ya ko soutenir œuvre et à notre poutine de l'écriture Belvi Kondi, hein?
ba j'aime na yo, ba commentaire na yo, ba partage na yo, nde yango wana tosenga rapé a na kati ya M Kambelu TV officiel pour ceux qui tozo partager, ceux qui tozo commenter, ceux qui tozo aimer et ko sala ke partage na yo ndeko oyo atala kite amona ki lien te tangu yo o partager akoko ko ya na libaku ya kokutana na lien wana asali nini atali moi 1 plus p et bakisami na kati ya ndeko wana. La famille, je vous dis ce qui est vrai. Partageons au maximum film na biso vaticination eza déjà wana. Donc tozotala yango biso nyonso tout elongo ndenge kaka ezalaka toyebi ke chez Bellevue télévision déception ezalaka vraiment te. Mais tomoni moi main noire oh batavuya faire ba lo ba faya tshela ba main noire to boni moi main noire moko koti en tout cas famille bota to komi na moi distraction moko ya mukie film na biso soke bandi to za to talina nous film les makamususu après makamususu za quoi ba accessoire film ezakalo quoi base OK donc tous à la peine concentrer tous à la concentrer parce que pourquoi l'anguise le faire en guise le faire. Donc, ce que tu as concentré la grande famille, vous allez voir que na ba film maman a osala toujours wana pona le temps vaticination les olekana azo préparer les biso déjà bon monit vidéo na telebino ana isa de préparation ya montongo ezoya susu après vaticination. Donc, c'est-à-dire tous à la wana tous à la focus na ba film na biso tango ezokota 16h30 heure de Kinshasa. Tous à la wana biso surtout mobondo pona koluka nini ko support to ko soutenir business ya ndeko na biso oyo tolingaka mingi notre maman qu'on a choisi to bi ke batunyo surtout apona été pourquoi parce que les goûts et les couleurs ne se discutent pas OK mutunyo surtout pété akolinga yo mutunyo surtout pété akoboya yo. Donc il y a toujours une catégorie de personnes oyo baza kolinga yo pe il y a une catégorie de gens, de personnes au balingio, et puis il y a d'autres personnes au balingio. Donc c'est comme ça, c'est la loi de la nature. OK, ma grande famille de M Kambelu TV officiel, c'est vraiment la loi de la nature. Donc du coup, toye kakapuka na moni vidéo ana ona chelibino. Potokota na moi beaucoup ya likambu. Vidéo ana na chelibiso bandeko nanga et créer les sous problème. Et ça là qui a on nani et créer problème. Et le nani comme on a fait un major bisadi et créer problème. Et le oh juste Bellevue on to zo kaka scotch. Baba ngo scotch. Ma queen Sarah yaka pardon. Baba scotch be scotch. Baka nga Bellevue na munoko. Alors ba sous tête on ndenge nini la grande famille. Dites-moi un peu. Je veux savoir. I wanna know. I wanna know, what is the problem? I wanna know, what is the problem? When the Bellevue says something, it's always a problem. When Bella says something, it's always a problem. Boko tan studio pardon. Boko tan studio yo kan ti bonega ye. I wanna know. When Belle says something, it's always a problem. When Bellevue says something, it's always a problem. Why is that so? Why? Zabalola. Vaticination, pardon. La famille vaticination, vous d'abord comprendre nini. Papa biso jia la papa lombe. Bala banzambe mususu te la sima. Dites-moi un peu. Yesu Christ mokonzi nzambe alola. Nzambe sunga biso Congo. Za makambo ya normal to finga la biso de bato ba ka ko finga biso ba commentaire si to mesana lo bata Bellevue ma finga bino comment vitamine B complexe, c'est-à-dire vitamine B complexe, vitamine C, vitamine O, vitamine négative. Oyo fingi biso to sani tozo ko baka na musala. Donc c'est-à-dire que
nyonso tout est belle vie à osala to nyonso tout est belle vie à oloba il faut ka to ya poto meka to banda skoko loba belle vie a mis soit ka minu shumunoko chaque jour je pense poto mo na de o mo no vandika bo misu yo bi ntamina nyotanga komo na erosuko batuluko ba belle vie ba komo na ngitanga matin midi soir. Matin, midi, soir, c'est eux qui parlent de belle vie. Oh, nyangele. La grande famille de M. Campbell TV, pardon. Je vous aime beaucoup en tout cas. N'jamba pas mon binom. So Yesu Christ zone tenga na mnoto gutana mbasima. Video le na mona na bi dans l'exagote pardon badi. Na to sekanan. Na to se kanano muke na bandeko ya famille bota badina chou ba pesha lover bo s'abonner massivement à na kati ya M Campbell TV officiel mikolo bozo mona vraiment mingi na B52 tozo code sa te parce que ça n'a pas problème moko technique voilà il y a un problème technique mais to bando wa kabilo ko kuna pe ça n'a pas problème te mais mingi bo mona biso awawa na M Campbell TV officiel. Je vous aime beaucoup vraiment. On se retrouve à la prochaine. Beau s'abonner massivement, beau aimer, beau commenter, beau partager. Beau tikanamo makambo ya naturel, au sans filtre. Pour net babiso nga mama MK sans filtre. Mais na sandwich. Ko finga mona ko finga ma sans filtre. Beau joie tem. Biso batoto lula snap. Biso batoto lula filtre. Allez, bino boye la biso ma ngambo ba sans filtre. Tu bon moni zo occupé challenge wana. Occupé on te pas biso ba mbiara filtre na snap. Voilà. Je vous aime beaucoup la grande famille. Abonnez-vous massivement. On se retrouve, excusez-moi, à la prochaine 16h30 déjà tous à la wana. Tolanda film na biso vaccination en tout cas et ça la biso plaisir ya makasi. Tant film ezo kota ba j'aime ezo sopa na ka ningi zalaka ezanga na zalako na ozwaka notification na okota ka bo mono kokuta de 700 j'aime 121 commentaires na bio mais non c'est pas possible qu'est-ce qui se passe ici ah tous en enfant peno bi lelo nga fana za mutali boso mais là ozo comme commentaire et là ezo kota ka bo au mono bimi 200 personnes. Merci beaucoup à vous. Je vais Maman Vungu, Maman Clémence Sidiki, Maman Win, Maman Godwin, Maman Dodo. Donc, Bozana Kawana Ebele, Nicole Mouila, Bambote Nabino, Bamorine Mayombolo. En tout cas, Bozana Ebele. Oh, voilà, Narabiso a Nakatia M Campbell TV officiel. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine. Bisous, bye. Bonjour, salut à tout le monde. Voilà, nous sommes là pour votre service Gédéon Electrical. Oh là 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 là. Vous êtes en Afrique du Sud, Cape Town, Johannesburg, Durbanville, Pretoria. En tout cas, contactez-nous. Le service sera bien fait. You are in Cape Town. We welcome to help you with your work, electrical problem. Our service are electrical, construction, domestic, commercial, industrial. Voilà. Tozali wana pona ko servir bino en tout cas Gédéon électricité eye pona ko salela mboka awana Afrique du Sud. Mosala na biso ezali to misala na biso ezali kosala électricité kosala construction kosala misala ya ndaku ozana posa ba installer le DSTV ozana posa basalela yo misala nyonso ya ndaku olingi ozana posa ya industriel tozali wana pona ko servir bino. Le numéro est là. Contactez-nous sur 061 encore 99 et puis 51. Gédéon Electrical, le service pour le peuple. One call, just one call
We will be there to serve you guys. Notre service est tellement bon que vous n'allez même pas y croire. Le Gmail c'est gedeonelectrical@gmail.com. C'est ça notre email adresse. Si vous voulez nous contacter par email, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, n'importe quel genre de travail que vous voulez que Gédéon Electrical Service puisse faire pour vous, contactez-nous sur 061 061 99 et 51. Merci beaucoup et nous vous souhaitons de bienvenue. Nous sommes là pour votre service. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'était là, moi votre humble servante, Maman B52, la mignonne officielle. Et à la fin, vous allez voir M. Gédéon qui est là. Voilà, il est là. Na évité vidéo oyo ernime ko koma et comme la bino ezali Mama Joséphine, Mama Zozo na yebi bino solution. Oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango ezanini. Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso. Ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ils ont détruit la santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Si si la peuple na biso pour na bien-être na bango et pour na santé na bango eza na malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pour na kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo za na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po pesa yo nzoto makasi yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo ezana ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé ezana prité santé ezana prité yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine la plus 44 79 853 90 849 na balieli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh, la mignonne,
botika nga lalela bébé oh lalela kina sala minyono bokoli yango 0 lobe ezalaki na 10 52 oyo bokoli yango na 1 yango ozopesa posa kozongisa nga bebe na mbuma basala bashose kaka mpona bavoiture te